Maman, tu comme na lero. Ou koka toke. Tu comme na maman RDC comme si bisonyo soba numéro 9. So ça défenseur ba le goyaka te. Mutu tout fon attaque. Comprends comment na ça. Eh, qui c'est ça quoi toi? Bonjour, ba maman, bonjour, ba tata, bonjour, bandeko. Ngai nde Jean-Pierre Pipina, nyangala $4 musenzi na diamant. Oyo, ozo yoka ba audio nyonso, ba video nyonso, bazo seka ngai. Pona maladi nanga. Nga na botama pauvre na mama nanga pauvre a polisi nga na pasi nga na za mwana na kola na yolo mais tant que na monaki pauvreté ele kaki na mama nanga azala kaka maladi na landi baninga to bandaki mbujimai après na kei na Angola Koluka, pour un jour, na komisa maman nanga pe bien. Mais lelo, vidéo nanga yo nazo yebisa bino eza ya suka. Ngai naza maladi. Nana problème ya greffe des foie. Naza na problème te na ndenge batu bazoloba nazo manger non. Ngai na lukaki mbongo na pauvreté na zoa bambongo na somba bandako na Canada partout na zana ba bien mais problème na ngai ndenge bomonaki na zolela na bengi muninga Didi Kinwani na mamambu ya Angel pona yebisa bango likambo nanga na zanango likambo na zanango Izali, pour na expliquer l'air tozalaka ko sala msala. Na remetaki mbongo nanga na muninga Ignace Moleka na leki na ye Wivine Moleka. Mbongo nanga nyonso total 280 000. Depuis 95, ça fait 27 ans. Alors, le col a commis maladie, deux hommes en anglais, dans la zalakana état boyete. Famille Moleka, eza famille nanga. Baza bande konanga. Mutunyon sabinga nanga Pipina Moleka. Pour papa Moleka, liboke ayenga kinga mingi. Na mama. Soki na benga ki Didi Kinwani. Soki na fondre, ezalaki po l'air, maman Mbouyi, leki nanga mwasi. Na Didi Kinwani, j'ai vu Didi Kinwani après 16 ans. Na maman Mbouyi 21 ans. L'air na moni bango, Pipina ndenge nini, ukondi boyi. Bango ba fondre, ngape na fondre, nazala la motema makasite. Ezateke nazole la pasi, ou ndenge nini. Na maladi. Naza muntu l'air na moni baninga, Didi Kinwani nazole la, ngape na bandiko lele. Mais l'air nazo filmé, na yebisi yende koko filmé te naza na émotion alors mais na yebaki te ke akutia ngai na ba réseaux sociaux mais problème nga na bengelaki Didi Kinwani ezali pona ndeko nanga muninga nanga Ignace Moleka ça fait 27 ans na pesa yembo nanga na ye tokende koteka diamant nanga bisomi bale 200 000 mususu tokendaka na leki na ye na piscine na teki mbongo etikali 80 000 tozobombelo na compte eza leki nanga Wivine Moleka ezali likambo ateke toboya po aza maladi toza bandeko ngai na poko mema Ignace ndeko na justice pe pona makambo. Il faut que la conscience dans mon thème malamu ya état na zanango pour ba penser quand même na nyongwe umeli na misalisa na mona moya mwasi nanga na bana nangai madame Gisèle Pipina Lopez na Marc Olivier
Pipina na Junior Jampi Pipina. Bazala bien. Attends les autres zamba zinga. Quand même, nazala déjà na se faire traiter. Alors, na sengi Nzambe a touché motema ya bande konangai. Famille Moleka. Bape sangai mbongo wana pona kende kosala greffe nangai. Alors, babiloko nyonso bozo yoka eza bato mokili. Oyo bazolo ba likambo ya JB Piana. JB Piana zaleki nanga tolingana fu. Soki na likambo na kotouche ye tant que na bengi ete nazana likambo ya komandie pande konangai te. Soki pa alingi kopesa ngai akopesa ngai ekozala ya bino te botindika ye. Mais ngai problème na ngai eza JB Piana te. Azanga nazo senga famille nanga Ignace Moleka a lembisa motema mbongo eza salite ya maboko akoko linga te nakufa parce que naza malade po bana na ngai Gisèle Pipina na ba garçon na ngai mibale Marco Pipina na Junior Pipina batika